Joe Biden alongoli etumbu Donald Trump apesaki na bakambi ba CPI po bakobaki kolandela mbeba ya basoda ya Amerika na Afghanistan pe na Israel. Mokambi ya balakisi bilongi ya bikolo bizali kati na CPI ya pesi mokano yango losako. Floride pekisi passeport vaccinal to mokanda monso mokolakisa ete moto songolo apesa mimangole ma COVID-19. Mokambi ya eta eye républicain Ron DeSantis alobi ete ezali kotambola likolo na bonsomi la bato. Washington elobi elingi kosala elongo na Japon na Corée du Sud po ete Corée du Nord ezala lisusu te na bibundeli ya nucléaire. Mopesi toli ya Joe Biden po etali bokengi Jack Sullivan ayambaki pona yango bakokani baye ba Corée du Sud na ya Japon na Académie navale ya Annapolis. Policier moko akufaki pe mosusu azokaki sima na moto moko kotambola likolo na bango na motuka na Capitol na Washington. Mokumbi motuka yango abomamaki na masasi sima na kopusana na mbeli pene na ba policier basusu.